bato ba yebi kozalaki pas Fabregas lelo au longwe pas Fabregas au yesko pas bina filé est-ce que ça qui facile et bon eza facile ndeni azaki ya nanga awa na yana mon boss bina filé azaki ya nanga na orchestre Villanova na Villanova Villanova kombo ko banga te kasi yango yote na bossa ni ozongisinga ya na lobit na bossa na place uzalaki ndako bandako uzalaki bandako voyager pambo belo bossa te nga mina bossa ni tinaza mututi na tie boye yo rappelenga yango na lobit na Villanova lelo ningoza awa oza ko se retrouver par rapport à ningozaki kuna pour olonga kuno ya so na zema bolinga mona ti munu makano nga kuna luli na eko suna munene na kaukaki amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki Sarisa bana bayalwa mumudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea trimana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene Yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba. Bonjour, bonsoir, Balanio, c'est Metro Makengo Tapir TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La découverte qui ressort pour vous la star, la danseuse Clémence la coréenne. Ouiboyebi, en tout cas, Binobana Poto Ouiboyebi, émission Mona Salana, Yena Bango, Ouye Cartona, et créé à Piba Makamou. Lelo, na Gracia, Licorne, les Baobab, Papa Metro Makengo Simon, Kabaka, ainsi que sa femme Mama Christelle Mbumba Makengo Ndotoye awa na répétition il y a star Nabiso Bina Filé boyebi monsieur Ig dans Bina Filé le toye na répétition na ko panzantere ko soloana danseuse naye oyo azali cerveau monteur bino boyebi awutaki kuna epa ya Fabregas lelo a se retrouver awa na kati ya Bina orchestre ya Bina Filé ndezala toujours voilà chers amis internet on a partout Montréal, Ritika Zadi, Sogoko Tsanga Toyamba. Invité du jour d'absence dans la Clémence, voilà. On a ça entraîné, ça la plaisir, na ba mélomane, on fan tout. Merci à mon papa Nes Makia Didiata, bon papa na Jonathan, papa Sala Lungana Zala à l'aise, pour na longa makolo, na koma dans des alara. La salanga da bilingue, ben on sait sous bilingue zokota. Merci. Voilà Clémence. Yoli ce soir. Kasinga o monangati. Tomonani. Bana potonde batunde ba Orlando kuna. Tomonani. En tout cas, likambo yo memi pengambo awa. En tout cas, cher ami internet, on a ce partenaire mon Clémence yeyo oyo boyebi Clémence yeyo Clémence. Combien ndeni? Kasi omona dana zawati. Tingana tonio. Combien ndeni? Parce que voilà, on a tout son dos sur la mais il m'a donné le numéro et tu perds d'ailleurs contact. Mais là, il y a un mot. Combien de temps? Pour la longue, pas un bisou na ya. De longue, pas un bisou. Na préféré na ya. Voilà, cher ami internet, on a bisou donc un décabomona. Voilà, Clémence et bisabisonano. Apparition en topé, intégration dans la Katia groupe Yabina Filé. Ezaki facile tondeni parce que to yebi bato belé ba yebi nangana bato ba yebi kozaki pas Fabregas lelo o longwe pas Fabregas o yesko pas Bina Filé est-ce que ezaki facile et bon eza facile tondeni azaki ya nanga awa na nani yana mon boss Bina Filé azaki ya nanga na
orchestre Villanova. Na Villanova. Villanova. Kombo ko banga te. Kasi yango yote unabosa ni ozongisinga ya na lobiti. Yo bosa na place uzalaki ndako yo banda ko uzalaki banda ko voyager par belo bosa ni. Te nga mina bosa ni tinaza mututi. Na tie boye yo rappeler nga yango na lobiti na Villanova. Il est musicien, pardon. Voilà. Au long na Villanova, au long na villageois, au communaio, les adorateurs, voilà. Ils ont les adoratrices. Moi c'est nyoka. Ça a plaisir na moni, ça a plaisir parce que comme on a kenon lelo Clémence parce que qui lelo se retrouver parce que baby que monsieur Ig bin affilé bon séjour parce que ça dit qu'on en Europe. En tout cas mon frère, merci. Na ozo sala nyoso pour na biso, donc merci. Voilà Clémence mais quand ko limbola ba fan, topé ba fanatique na yo, o balinga kabina affilé, o balinga Clémence lelo nengoza awa. Oza ko se retrouver par rapport à nengoza kuna pour olonga kuno ya swena zema bonga mona ti muno makano nga kuna luli na eko suna munene nakauka voilà poto balobi ezalaka bu émission la découverte ezalaka bu quand la découverte pour découvrir makambo ya bien oui je reste sur l'équipe ma bien ezalaka to pesaka makambo donc d'autres y avait makambo ezali wa star na bisonga nazara star nazara fane bandaka banda kuna donc voilà Clémence lelo naibike commis déjà à Tobita Masula mais dans les adorateurs vous avez dans les adorateurs bah moi ça ne belé vous avez na bon pour belé batte poids pour na yo monya onde wana ba vina ba wana tinga mama mo ntalinga te donc le plus chose avec une ngotsa no pote tonde chose avec kuna ba mema ki voyage sona za kuna kasi kuna onde yanga yo awati te kuna te za bisoki ozala ki depuis si to bisoki nde ba masa bagende ba collègue bagende mikili batie poids yo pour ngotsa poids te mutu amutaza na ambition na e mutu amutaza ba ambition na peut-être bango bazaki na ba idée bongo yango esala mi bongo peut-être soki kyo ngape nazalaki wana la msupe na ngana zonga na mais esalama o esalama initila lobango loba yango oyanga mo mingi ndinga ba les adorateurs. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir à Lisette, Mola Soko, le cœur de Gelor qui sont cassés à Poto Force One. Merci aussi à ma famille Mola Soko, merci à la blonde fashion Mona Bière de Lix depuis Istanbul, Kalaming qui était dans Zalawana en Istanbul. Merci, Bafana tout, Bafana surtout en Belgique. En tout cas, moi, ces jours, mon Istanbul, Wana, Bokatsa Katsaboya, des problèmes, Misa Kafu Kafu Zalawana, Bébé Songana et Mamba bien et Zalara toujours. Merci à Robaz Gomba, le cœur de Ariette Mbombo depuis Belgique. Merci beaucoup venant en Hollande, na Suisse. Na Suisse qu'on a moni Christelle Mawila, merci na ba commentaire na yo na o no so sala et ça m'a plaisir. Tozana Clémence en tout cas ngai sala nga plaisir na yebi luketo non des anongo bina ba tebe ba lunga ba mona mo luketo wana ndeza la rapo ba yebi yo mutamakino sala bango plaisir moi et loro moi chorégraphie mo bo sala kitoko ba c'est plaisir tara ba fan ba fan no baza bitara on peut ba mbote place baza linga bango mingi ba ope ba pesa ba conseil wana ite Clémence social bona ba misupe ba loba bien na ba misupe ba mabe bango nyonso tout na linga bino mabe na bango ya bino wana pardon et ça la nga pe bien et ba sanga moi en plus moi oui ya on naza le problème te voilà Montréal hérité Jamba Ritika jadi bossa musa na bino ndezala toujours voilà. Voilà, moi ça fait plaisir à tout le monde. En tout cas, métro Makengo Tapir TV. Continuez à s'abonner dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Merci à mon sponsor officiel Salon Fleury depuis Suisse Naziric. Voilà, merci. Papa Nes Makia d'Azolanda, les Baoba. Voilà, Nes Makia. Papa Nes Makia. Ok, Papa na Jonathan. Bambo tu as papa là papa bisogno ça non voilà ok na place ça voilà en tout cas et tout ça la plaisir na ba fan tout ndenge zo sur la kitoko za vraiment cool lilo apparition dans l'orchestre ya binafili les adorateurs yebisa biso ça fait combien de mois de nous continue na zo kende ba 5 mois ou 6 mois non on va apparaître dans un clip monté ou bien dans un clip monté autant la paix manzambete
kasi so otala inutile otuna nga pourquoi nini natuni bon pourquoi boza ba danser belle mutu so attirer attention ti tenga penda batala pona za dali bosoti biso nyonso to toza to bina pe bien to pesa que to koka opesa ba Barça ba Chimène ba Maradona ba Tatiana tout ça là qui au koka osala mais ngana za pe ka bana liboso ouais ngana ya bibolo na déjà maman je te connais très bien voilà non inutile tout dans mon déjà ouais lelo ozaki sikamo ozaki na visibilité makasi sous placement ya visibilité makasi bato ekokuta badansi bakokuta ah babangaki yo te pona yebi keno yo nonza bo soko ye opesa makambo soko yebo nde oyaki boye babangaki te eto tozui adversaire moi makasi ah yo mo nongo vande otala ah nandimi te babangaki po babina pekaka lokwanga ezaka ke mutu na mutapesa en plus na ye na oya monique na il faut apesa ouais mais biso na bango ezalaka carré tout bien bakota na penya na ben na bango marqué tout liboso ezaki ma compliqué ah non mona ah bon c'est là 12 mois be lokwa na uti ba zamba wana ezama kasi village eza bakota ba zamba pesa la kati na boyi nanga polémique non ngape na ligne na linga ko ma polémique te eza village comme ça lobika kuna zamba mais zamba pe kasi batu muso pe bazana kati ya zamba ti neti biso neti nga préfère na zamba mais na moni ce que fait na ya na mukili nzambe na marambo yo kama na filo ebisengelo mobe Clémence Folongwa. Te. Philo, ma petite sœur depuis quelque part, mon ami, phrasologie. Shida pas ebisengela te Clémence fo Folongwa. Te folongwa nde ni nga momu na bi maramna na salaka Shida ebisengela non Clémence nde zabika ko bineza vraiment compliqué mais marqué tout au sala ngoti na âge monté mende là yanga vraiment bien conseil ni na zela puis wana pour non yo kango baza vraiment belé ba Fossette oh bon merveille rando bu solo la te pour la merveille abengana yo ko lobate ko kima nani na posolo bon abenga loba ko lopese pe mbote Vanessa ba Fossette yanga ndeko filo et na ba route fila ba tout merveille Clémence loba vérité to tonga te loba vérité pour ani yo bondo kana te la merveille tene tinga pena makamano ko tout na to faut tout na penza bondo wele la nani patron na biso azana ndenga balibanda ba programme nini eza toto za makamano ni photo sala net za boye tu répétera mardi police tena peso kana peso na mona ko pesa no ko loba to solo mamu susu kimanga to solo makambo ngana tuni makambo nga mona yebi na ko tuna yango te loko peso na retanga mo peso lo po o wana mo ce que ça c'est na mo ndinga ndo lo bon to souhaite to tinga biso nga kina voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, voilà, pour te parler, on a comprendre que non, il y a beau donc voilà. Mais tout ça, l'émission, il y a calme, il y a vendre, il y a posé parce que va répéter, on a un timing exact. Donc voilà, mais c'est plus quand même où s'exprimer dans micro, il y a la découverte, bah fan basé belé, bah mélomane basé belé, bah lingara filo. En tout cas, les belé temps na essayer bango, tant qu'on a vendu na côté na Instagram, na côté na TikTok, na posté ka photo mon quoi. Bandiko comment nazo yamba no moni sengera na solo na yamba donc voilà ça du plaisir na binonio so bozolanda en tout cas Clémence lelo ba danseuse ba kenda sangoma be ba sangona bino kenda mabina émission na sangana bino en tout cas bo défendre qui to comme lelo ba mo ba bino bozala ba moins sérieuse bino de boye bozala boye so bo sisi répétition bo fogara bo ndola ba libanda ba bilomo ba qualification za la mabe est-ce que Clémence lelo azapé moi si akoko sala makambo so esala makana banda kolamba ko kipe bana tout ça na yebite que soki ozana bana na yebite mais bato be ba mitungisa mikano ko limbo lelo ko wana ma clair parce que Clémence lelo ba roba la épée Clémence lelo pa kozana ndako pa kono sala misala nyoso ndenge basi nyoso basala oh bato baloba ke non ba danser bazaba moins sérieuse bazaba boy bah c'est trompe en fait pour moi parce que na recupé cet exemple mon ko ya danseuse na aza danseuse lokolanga Ozeline Bamba aza qui est pas
Nabosani Kombo azaki pas vient abiso Fali mon boss aussi hein Ozeline Bamba Yoana atika nae avani calme na papa biso jogo longtemps à commoter a préféré nae te na bombi a préféré nae hein ka Ozeline mais yemo comme ayeba ki le pourquoi a préféré yeme ba dobarke ba danser pas vraiment sérieuse banani en fait ce que kutani na muto azo sala makambo c'est que ya linyango c'est que ya linyango donc batsaka te nde batsaka wana ki ba danser ba po toza basi loko to comme pe ba maman lelo pe to sala pe maman comme mususu peut-être là mususu na obina pe to sala ki ngote tu vois pour nga vraiment non singa bango beskize belé ba longola mo wana et sala vraiment bien te to za pe kama bandu na bango basi marge tout ko bina na pe kaka c'est clip eleki ba télé on a TV ba ka obina pe ka ba pa obiso to obina donc to ba sa pe ka ba en plus na makamo bango peut-être esenga yanjo to fesenga. Alors, moi, tu as bien réfléchi par rapport à la question, en tout cas, à Nasepeli Makas Batubeli, basé à Kosepela par rapport à la réponse Nayo, vraiment. Merci Nabino Soubolanda Kibiso, c'était là Clément, c'est la coréenne, Oyazali, Moko Yabino Sepesabuna, la télévision, à Zalarane Soukunata Koma Awa, par rapport, mais voilà les adorateurs de Bina Filé, mais c'est Ig. Donc, Toroza, l'émission, moi, il a posé Torozoye, Ata Andero ya Awa, Andero ya répétition, en tout cas, beaucoup de monde a posté dans la page. Toujours parce que l'émission le plus suivie hein, donc la découverte oui quand maman pas gérer si mon giro de la presse JPM de la presse congolaise les choses de tous les nzels tous les nanas tous les bébés donc quand je vois là quand bon je vois elle mara de la presse mon cousin talo moi c'est Pembe merci à Lei Laetitia Congo autrement dit Makengele LM Fashion pour motiver place aux alliés. Merci Tabino nous Sobolanda Kibiso la star la star parce qu'il y a la fort nous bina la coréenne tout Clément c'est compliqué bengeka moi sinyoka ya solo ok moi sinyoka ba dédicace nayo et puis des alarmons de la fin parce que tous autant aux en répétition tout bon cette émission moi tout ça nous ya kafu ya bien puis ça la plaisir na pesi mbote nanga d'abord na famille voilà na pesi mbote nanga na ye muko siège Yves Sezulu na pesi mbote nanga na chef d'orchestre na biso Yann na tempo kumu na pesi mbote nanga na bafon nanga yi na bosanité Aboubakar Liondo Otsebo c'est yende papa tena timbi mutema ki poso beta te baba so chebo ezani elemani parce que les bateaux de Ouboaka pour tout le monde voilà cher pour Otsebo yende on a bois qui n'a peut-être on a bien Laetitia Congo peut-être on a bien El Mara c'est que on a te batbayo ça confusion Aboubakar Liondo ya vie na ngate Aboubakar te on a pe kuna te yepe na pese mbote mon vie aussi na pese mbote mais na pesi Gadjigo Abou de moi Abou dollar voilà. Voilà, merci. C'était là vraiment, moi c'est Nyoka la coréenne, donc voilà, ça leur a plaisir. Nabino News Bolanda qui bisoubo, continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapir TV, la télé des réalités. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis merci à tout le monde, en l'icône et les baobaba. Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba. Ça fait plaisir aussi à les baobaba, Nes Makia Didia Taba, papa na Jonathan. Merci à Gilles Lampo, merci à Roger Monamavala, merci à Lisette Molasoko, merci à tout le monde, à Cathy, Amandine, mais partout vous êtes au monde entier. Je dis merci aussi à Robaz Gombo, le cœur de Ariette Mbombo, merci à toi, merci Nabino News en tout cas, merci Nayo, n'habitez moi l'oromo ya Soukati. Nabosana ki pe hein. Bateau bazan pour ça ba contacter yo ton numéro non pas numéro nous a dérangé on a pour ça nanga il m'a conseillé mon indé zalara moi basket hein t'es une émission qui a déjà yeba que vous avez Syrie et ça la bien babeta na page nanga Clémence la coréenne ouais babeta Clémence la coréenne na Facebook nanga Clémence la coréenne na Instagram Clémence la coréenne bon mon nanga mba moko direct moi je pardon. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadi
Zabana Bayalwa Mumudilakena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbodi Ima Théâtre Mana Mambodi Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala Maganda boyigoyela Ungeri ki maganda boyigoyela Yafisa lengi lengi Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro makengwe Shadombala